passé mais à Bomingaï. T'as la passé à Bélissi Foyer na ngai. T'as la passé à l'Utélingaï. Les laissés n'a pas starté au Cameroun. Et ça, il faut passer à Fandi. Au conflit, on n'a pas cassé. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman n'a pas oh, yango. Salut, heureux chers amis téléspectateurs, en ce moment, vous avez ébélé à travers vos postes téléviseurs. Là, je salue tous les mamans, il y a un monde entier, où ils sont vraiment accrochés dans l'émission Vérité en face. Ma maman, elle a 1h du matin, elle a 2h du matin, des fois, elle a car rapport à la Vérité en face, en tout cas, na pesibino mbote sika bozali. Les loto c'est grâce à Binonde toujours continuer toujours qu'on maintenir le programme Vérité en face malgré l'occupation, malgré ma gamme belé, mais on s'accroche pour que parce que tu as que Bino bolingara émission à Bino Mingi. On se retrouve juste après cet élément. Merci. Nous réceptionnons des noix venues de la plantation et de là, nous les ramenons dans la plateforme d'en haut ici pour passer à la stérilisation. Et après stérilisation, après un tas de 40-45 minutes après, il y a moyen de faire sortir déjà stériliser les noix, on passe directement à l'égrappage. Il y a un aggrappoir à côté pour séparer les l'égrappage. On va passer au malaxage. Et à l'aide de cette vis que vous voyez ici entraînée par le moteur, il y a moyen de ramener le fruit vers le malaxage qui est là. Et ici vous voyez déjà le produit fini presque à consommer. L'huile de palme bio, sans ingrédients, sans impuretés. Merci à ONG Nabiso Initiative Plus pour continuer à penser à chaque aspect de la vie congolais. La fois passée, au monde bino hôpital, l'autre l'accès bino nini Initiative Plus baza ko vrai na Italie kolia ya peuple congolais. Tout le monde nini ma foot et tout ça makati ya mboka na biso comme je l'avais dit l'autre fois dans l'émission na biso boende photo bana ko identifier ba congolais au baza ba patriote. Parce qu'un vrai patriote, azali mutu o alingara mboka na ye. Eza mutu te alingara aizwa na mboka malingara ko pesa pour que bandeko tout bazala bien. Et toti kaka ko retrouver ba congolais na banzembo, c'est bien ba yembio au sepeli. Futa gimbon oui musicien n'a pas profité na mon mais to lukande to investir na mboka na biso. Ata entreprise amuki ata ya mai. Ceux qui déjà ils ont chassé chômage, ils ont malamu ata école, to tonga ata école.
kotonga ba orphelinat, kotonga ba hôpital, et c'est le moi malamu, pourquoi pas créer vraiment ba entreprise parce que Congo la chose a tellement monene et ceux qui montent dans moto comme ko zo likanisi o ya ko ba salibanga na kati ya Congo, c'est comme ça que mbongo na biso ko za la développer tout tika ko za la identifier que grand prêtre quand la banze mais tout za la identifier ba grand prêtre na ba grand prêtresse na ba entreprise na mikosala misala na kati ya mboka. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que le lotoye lisusu na émission na biso vérité en face parce que tous dans la situation moko il faut tout mekako résoudre. Nzambe tant akeli biso batu apesa biso nyonso. Oyo mutu azala ngo pona koyeba ko discerner makambo yo etali vie et puis abenga biso tous aura toujours na présence na ye parce que plus aux na présence en Nzambe Nzamba qui para mutu te. Dieu ne fait acception de personne et Nzamba favorise mutu te. Soko zo tamula na robanga ye Nzambe ye moko ko sala pe belé na kati ya vie na yo. Tu n'as pas seulement besoin d'aller chez un pasteur ou chez un prophète pour que ozo ba solution vie na solution vie na yo ezanenge sur le baki kota na chambre na sambela Nzambe na yo reçoit solution malamu. Les pasteurs sont là, ils sont très importants na ba vie na biso pourquoi parce que ba yedara biso za ba brebi monita on to rotambo ngo bunga pasteur a obeta moi fimbo po ozonga na nzela mais il faut tout le carreau ba esika nino to za ko chama kolo parce que erreur ka mukie et ko détruire vie na mobimba. Tozana de Ronabiso, Aza derrière nos murs, Aïgo Lukabiso, parce qu'Aza tellement décis. Aza tellement décis, na l'ikamomo est comme lié, il s'est dit qu'Aza qui manipulé. Alors, aujourd'hui, il se décide, Yarouya, pour que, après avoir compris qu'Aza qui manipulé, il se décide aujourd'hui à Aïgo Panzanioso, c'est-à-dire, comme une chose à vérité en face. C'est-à-dire qu'il faut sa vérité, expliquer comment il a été manipulé et voir comment il peut reconquérir Makambo et Asilibo ko perdre dans la vie. C'est la raison pour laquelle Torio Kaï Lelo, dans l'émission Nabiso, parce que ça, tu as juste un élément au potozonga, tu yamba de Nabiso. Merci. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Merci Parousia pour l'élément et merci Nabandeko Toubo Talabiso partout dans le monde. Nous vous rappelons que pour Nabandeko Talabiso à Kinshasa et à Brazzaville, c'est tous les dimanches à 13h, le vendredi à 8h et puis les lundis à 21h on a coulé à la télévision Tam Tam d'Afrique. Pour Nabiso Kuna et pour Nabandeko Balingi, c'est une émission parce que j'ai remarqué que c'est tous les jours. Tu vas découvrir la vérité en face. Les hommes de soi, ils ont découvert qu'ils ont un lobby. Et donc, si vous découvrez Bisso Siko, n'hésitez pas, quand on a YouTube, on a Google, la vérité en face. On a vraiment une panoplie d'émissions, tout ça, les Bino, des émissions datées depuis 2015. Nous continuer au salaire. Donc, nous avons beaucoup de vérité en face. Le but principal de l'émission, comme on le dit, est kakate kusunga bandeko ba kotala biso metu edifiaka to exoctaka to te ya kato évangéliser à travers man bakabo bandeko ba okutana awa
Parce que Makambo écoute à la ramine, après tout cela, on m'appelle pour dire que on est un bête ribino, il solo ya vinangai. Bonjour Monsieur Freddy. Bonjour. En tout cas, Topesio, merci du sous. Dengue préféré vraiment pour se confier à Bisso pour que problème aux alango, to soutenir yo pour que ou atteindre objectif aux alango besoin. Monsieur Freddy, émission vérité en face to yambio, to into yeba ninyo et menio awana na plateau na Bisso. Merci Ndeko Vincent pour la parole. Ce avec beaucoup de regrets. Très bien. En plus, vie nanga na comme le roi moi na quoi. Pas bandi visika. D'abord on a marié, on s'est mima, on a bien mis à mort, on a trop. Si on a pas na binesa suite na ba mission subo sala na talara likolo moni mutu baba so beti libako no roba place on est en déni. Très bien. Donc na problème isolé kilanga na tali na bino na landa pe je mo mission mo bobo parler sur bobo tikana qui ne peut être une solution ngi monana. Moi c'est nga linga mingi to umeli obika mabana ndenge za kama na soyate to fandi c'est une belle dame. Azaki toko nga homme d'affaires nakina ba voyage na ba Benin Dubaï Sunaye fandaka bien mais oyebika libala subo umeli famille koloba lobaka mosozo bota tebo benga moko na nga mosinanga bon basi pe bazanga ba de faute on moi bilora mike tout au moins ce problème ça qui n'est pas pasteur il y a une église na bon vie ba occupation na nga ba faire na nga na rapina na tante à aucune église na si tu as besoin moi problème quand mike famille peut ba téléma ba masanga zobota teta la âge mongo soza na ngo faut na bana ndoyeba avenir no alobi quoi ba héritier ya ba bien na yo jour mo boy na butu to lali mi ma ebisinga non pas Freddy na mona pasteur mo boy l'église Mobo Songolo dans temps à comboter na comment kende kuna bon na moni déjà bien tout kende kuna na amené mi amo na ba temps église wa de so za beza mbongo zombongo sama kamna yo moni moi si so zuli kambuka yango ana butu moyo yo lingolia boye na moni pe moi au salisa ke kuna na église bazana convention pasteur on a convaincu oh non tozanga boye bon apesa kimbongo parce que moni moi si soit lobi likambo apesi mbongo base ba convention na bango ti comme so bazana bezambongo mi amora oya singa mbongo na pesi bango OK ndaka convention na kende convention puis na zongi danga makambo nanga OK te ko za problème mo boye na madame mi amora atombora apina makasi nga pe na siliraki vika yo ebika bana bazate osani oke baba ninga ba rentrer makambo belebele omonika akini ndenge ezali akanga biloko nga pe na biso okeke na d'ailleurs botaka no te ozo basi ba ebeli na silire pe na makasi akepa na bango na tikali na tikali na fanditi na abina qui n'est pas pasteur na ye na ke pas pasteur na ye to sololi pasteur abinanga naya apesi nga rendez-vous naya to solo na expliquer problème to za ngona mosanga tinde to ka bana mosanga na kipa na bango akendaka na église na yona mais ngana kenda quand il y a un problème si le pasteur m'appelle akena répondre à rendez-vous donc ça va partenaire car voilà so bana besoin loko ba sengi na opesa quand même ko futa loyer église bana besoin boya to louer ben instrument bani na opesa mbo na kena rendez-vous pasteur a mbinga na bureau à ma grande surprise pasteur Zoeb Sanga papa Freddy tindengo zawana libalo zana ngwana mosi wana nzamba la kisinga aza mosa vina otu bon mosala nzambe na mina yokaye avant que de montrer au tibo zobo tate nzamba lingite tala boye fana onanu bondela nzamba opesa ovi ngana zomona Saint-Esprit Zoeb Sanga ke nzamba opesa o mwasi na yoki
Papa, na zipe moi enveloppe na pesi. Na zongi na voyage na ke Lagos. Ti et au comment maman boy. Voilà moi si na opé bobenga na raté. Et le côté à ke na bakanga nga pe na tika ina nga. OK. Ti na maman boy. Pasteur ayo bengai. Benga a ebsinga no. Nzambe alakisi moi sika na kati église. Pasteur mamni o ebisanga. Nzambe alakisi moi sika na kati église. Bon. Abinanga yeso bondela ngapela bondela. Nazongi. Période mo boye namoni pasteur ko motindela nga serment église. Aroya askoli bilamba bongisi ndako atinelo na contexte nini. Bon asunga ngai. Bongisi ndako ti bon namoni sert a komi na mo ba avance pas na ngai. Boye biso peto mibali azotala ye net na omona te mais eko koma na mama boye te kolingana na sert wana tolingani sert ayaki na mwa vitesse oyo basert alelo akoya alambi banini elateli na motu na makila na nzoto basansi nyonso esala na mpe na mbongo na nga ndako na nga mpe efanda na motuka na nga akende na voyage na nga yoyebi naye kolinga sert wana wali obimana se to ko obimana ezwaki pena wata mwa moke quand on se bano obimane osole oyebisaki pasteur ni bon bolingo na biso ezalaki pena na mwa kati na yebisaki pasteur pena nanu te pendant que pasteur mtatinga sert pas sunga voilà asunga nga na misala OK ti na mama oboye sert ayebisinga ana zemi ayebisinga ana zemi nazongi pa pasteur nga pe talaka tofanya na mima tozobota te bata ebele tolekisi bambula tobota te en tout cas na motema na nga nasepelaki amoni ke non eloko nalukaka yango nazwi nazongi pa pasteur nayesi pasteur voilà sere oyo ndenge ayaka boye nga na ye tokwesamaki me ndenge aza boye ana zemi na nga nayesi pasteur ifo natala ye nanu moi mikolo nde yango luko moyena ebimi mpa na bango mais nalingi nasolo na responsable na ye na moment wana mpe mwasi na ngai yebaki te parce que ngai na ye toza na badistance motu aza na kwe na ye aomene vi na ye bon nga pena bon na motema azalaki moke mais vi nazoki déjà ser wana akomani na zemi donc makanisi na ngai nyonso ekomami mpa ser wana mpo eloko na mana oluka yango wana yo oyeka mobali ofandi temps ebele ozobota te ozwi mwasi moko boye ayebisi yo aza na zemi ose sentir comment tala kaka ti ser wana ye tozofanda nakoma otala ye ere akomi na zemi achange mbamo comportement na echange c'est-à-dire que tant akomi na zemi akomi ovanda mpa na yo oui akoti na ndako na nga obimaki na famille na bango non juste moi baresponsable bayebeki ke non na pasteur ke non aza na zemi na nga ti abota nde voilà abota nde naye kobima parce que naboya okende yango mbangu mais nayaki assuré comme na zemi alobi na nga eza yanga na moment tozalaki na ye topartage vi na ye ndako moko akoya alambi ti akomi na zemi nayebisi pasteur nasengi ye pa pasteur na baparent na ye nazwi ye natie na ndako wana mwasi na oyo mama mima ayebi eloko te ye pa akende na mopanzi na ye tofandi naye koremarke ser akomi mpena donc moyen te c'est-à-dire donc nga moko na ndako na nga nakomi mal à l'aise na venu osola na motu te na telefone mwasi abenga yo te nakomi mal à l'aise so babengi yo akangi elongi abotoli yo telefone nasola na bafi ya quartier oyebi quartier ndenge ezalaka nga na umeli nasoba lupango na nga natonga bien naza bien bafi ya quartier mwa bagene tosola soka kopasola nga bilamba do nakomi mal à l'aise nafandi bon ere moko na bino eza caprice azemi natala nani mon frère Vincent tofandi tocontinue mais eye nayebi so pure namoni eleki nazongi le pasteur
Pire, c'est-à-dire quoi, impoli. Impoli, ko pasolanga bilamba, ko gangelanga na miso bato, ko zo pareil nga boso a lobby bambia on a se. So na ebisi o ba pareil na ngona ndako mo boya. Dans pire que les cas. Ko le kakutu mi à mort. Na ko regretter vini no nga mi kotisi ka pona mona. Na bidon ba msuba zemi bon, tellement mi à mort a botarate a ral mona te ba msuba zemi ya rabo. Mais on s'est renseigné par on nga ngati. Oh non, mais na moni terrible, na émission impossible. Sora ba tomuka na ndako na oza mal à l'aise. Atira maru, sora fande le téléphone WhatsApp. Atoye a otiorabo. Donc il y a une salle à manger, mi là, mi là. Bilamba nga pressing. Nio sa salle à rater téléphone ka. Ba dépense le qui. Kabelo na resoma na semaine à 3 fois. Mais comme na a besoin moi na choisi. En plus comme na woni auto qui l'église na moi assurance mo peut-être zemi bien le mo. Na fandi na zongi le pasteur un jour. Na qui pas pasteur, na posé problème na pasteur ta là, serre boy. Aïbsinga mon frère a rechangé. Bazemi yaka na marque na zongi. Ndeko nga e makasi na komo ka sou. Tina kata fa même na maman botinga. Na komo ko éviter ko yamba matu libanda résistance nanga. Na zongi le pasteur pour la deuxième fois. Ainsi pasteur, en tout cas na komo na souka. Pasteur alobi nanga mon frère yo pour lekisi. Oh. Na bi pasteur alobi nini? Abi nanga yo pour lekisi. Vous faites un mot seul bosso mabe, vous yeux ami balé mabe, ba sœur nyos ba na kati église, nga pasteur mamuni oluba. Ils sont pasteur. Na yeli yo problème o ezo le kananda kunanga. Mamuni oluba, pe non frère, yo moko pe. Faut sambela raté avec église té. Quand bon pe sera en église, yo opposé à caractère mabe. Oh. Madame pasteur azol banga mi tel no mais enfants. Mamuni no yoko. Na siliki na bimi na kanda na zongi ndako. Tant na zongi ndako na talivi na nga mon frère na bi oyo. Pendant tout ce temps-là, sœur maman mis à mort au yebi position a été. Na yebi position a été mais na okaka ke na église. Église wala kaka. Na église wala kaka. Ti na maman obo na bi non. Na o continue boité. Magaza azemi na nga mais makambo yo faut souka. Il faut quand même famille. Oui, il faut le caper. Aussi. C'est comme si nous avons un timo et le boulot dans zone kunda. Na pasteur oyo asira kingai donomuna ça ne va pas. La fin du jour mon bruit la télé na télé émission à bino frère Vincent Maramalobako ako edengate mi na morazonga ta niveau na ko mal vie na quartier au pesa mutumbo pas frère pardon moi sino obima alanda nga na sina yango moni lelo na e pana bino na habité donc ti ozomona omonika na lati bilamba mais na kati na nga na ndamu je suis dessus na lembi vieux na omene. Voilà, chers amis téléspectateurs, de Ronabuso Lukanga, personnellement, oui, je l'avoue. Et ensemble, nous avons tout ça qui enquête moro pour chercher un peu de savoir vraie identité il y a Serwana. Parce que moi, je l'avais dit, la première des choses, il y a là, il y a d'abord d'où est venue cette sœur. Parce que le pasteur a dit que les balles sont yoté, moi je suis moi sa vie na yoté. Maintenant, il a mon serre mon église. Et puis à un moment donné, serre moi au moyen c'est le moussa nanda ko aider parce que des fois tu n'as pas le temps, voilà. Il faut tout le canal tout le gâteau yeba vraie identité à Serwana. Après l'enquête na yo ko découvrir. Nego nangai isa passe. Oyebi tina zoba likambo yo
tant on a sali banquette et puis mutu so za bien na quartier moi petit à quartier banini obini na ekuta nango la sœur o ngana zani na ndako o azan zemi nanga leki ya moi c'est pasteur et le même pasteur ka pasteur wana moi si nanga sambela kuna moi si nanga mutami manga na église wana ngana kuma futa loyer église. Donc, moi, si on a une petite soeur propre, maman pasteur. Ouais. En plus, quand l'église, on a moi, c'est un peu ngakuna. Pasteur, on a pasteur, moi, si nangai. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous avez tout compris. Donc, si on a tenu à faire cette émission, c'est à cause de ça. Je l'avais dit qu'on doit faire ressortir ça, à courage à les vérité en face. C'est-à-dire que pendant qu'il y a manipulé frère Kotoa, il sait que c'est Azaïete, moi c'est Azaïete, mais la sœur jusqu'aujourd'hui, elle continue à aller dans l'église, il y a pasteur. Donc quand on a nos sœurs Nabiso, maman, moi si naïe, donc parce que jusque-là, légalement marié, maman Mima, et puis tu aurais révolué l'émission Nabiso. Merci. Sacerdoce erata jamais erata Zamba Pambola Bino ezatu pesi bino kaka message ka yum tozo landa Dieu a permis tozala en France na Katia Saint-Denis makambo nzamba zo sala na Saint-Denis place toza na siège eza makambo belé peut-être ozaki informé te Bible lobby il est le même hier aujourd'hui et éternellement nazo ndima nzambe wana wa salaka ezamba na bi yaka na Saint-Denis. Et Makambo Belezo Salma, soit dans l'adresse, peut-être vous avez quitté soit l'adresse 9 rue de la Poterie, Nakata Saint-Denis. C'est facile, soit à la gare à Saint-Denis, aux 838, au Kiti, la deuxième arrêt, Delaunay Belleville. C'est là où je suis. Mercredi, service sacerdotal. On a un problème aux Tungisa, on y mara loi prophétique, on y mara nzamba bikisaka. Mais quand on zambe nangai, mercredi, tozawa 14h, service sacerdotal prophétique et bandit. Dimanche, à partir de 15h, adoration et louange. Et ils appellent service prophétique. Donc partout d'ici, vous allez, on va dans route. Ils ont invité dans dimanche. Il y a un dimanche. Toku misandam ensemble. On a les camozo et batena salanine. Viens, je connais ce Dieu-là. Il est capable de changer tout. Au nom de Jésus. Il y a une image à Mangengenge, Tozana Mangengenge, la loi surnaturelle, toujours croire dans Zambewana. Kozan a déjà mercredi, dimanche, Toza Awana, Saint-Denis. Zwa numéro Yangwana 07 66 27 40 02. Numéro Yangwana. Kando Zolanda Benga. C'est votre frère, Père Konde Israël, sacerdoce raté, jamais rata. Toza présent na Saint-Denis. Donc na Saint-Denis, ma kamine les salama. Zamba pambo. Nazana message à mukuse yon tozolanda ko zapete ya mukuse. Message yango ezaboué. Nzamba ebisinga na sambela pona ba aîné de la famille. Yami balé na sambela pona ba maladie aussi laté. Yami satu na sambela pona ba blocage. Mari de nuit, femme de nuit, force nyonso. Nzamba pina schéma. C'est simple et si là. Adresse na pression. Jusqu'au numéro 07 66 27 40 02. Quand vous êtes allé quand ils ont azarté, mais quand on zambenanga, na lobi sacerdoce raté, mais quand zambenanga, après singa schéma. Et quand nous Zolanda, miracle nzambe salamela, benanga na suka. Tozalia mercredi 14h séance à Royambe Bandi. Dimanche 15h yara na famille na yo. Zamba Pambola yo. C'est votre frère Père Konde d'Israël, jamais rata. Merci. Merci, chers amis téléspectateurs. Nous sommes de retour dans le plateau Nabicho Vérité en face pour que tout continue. Situation Oyo Toza dans Lelo, il y a papa Nabicho Freddy, na maman Mima. En tout cas, je commence encore à européer ça. Merci. Nous avons accepté que pasteur bienvenu. Comme tout auteur Loba, la caméra est vraiment important. Ma casse pour Nabicho na yo. Tu es au Sambo sauté, mais peut-être tu es au Soumaï. Mais je souhaite que vous boite. Moi, tous serons même en famille,
Tous la mission dans la famille, c'est-à-dire les aboyés. Na ebiti na lika besoin exposer nga boyete. Je pense. Na comment na pas Freddy ezani. En fait, papa Freddy a bengi wa. En fait, tu as bengi chaud penaza papa Freddy. Problème. Na problème au boyo, je pense que il y a possible une explication na yé. Biso tozali mais na to episayo tozali lisanga oyo to sunga bato bana na ba azana vérité mo bo il faut bimisa secret mo bo ya bomba et ba pasteur tozana bango ba ndeko tozala awa to sala roi moi club na biso mo ya sunga bato bongo to tchaka caméra pour que les alogo la paix prévu ya moto yo aza concerné dans likambo ngo. Alors toyokaka likambo solo ni na biso to lingaki avant to yebiso vraiment en clarté, il y a s'est passé. Il y a toujours un peu moins d'informations. Il nous raconte que aux Monsinaï. Moi cité. À Sabala. Il y a Sabala. Naza ex. Ngaza Monsinaï. Acha Mosinanda, comment ça zana zim dans un Monsinaï ndeni. Mais on a Monsinaï nandaku. Ni nanga. Ni ne style raté. Tant on check Mosinanda, il va être ngala zala. Azana Monsinaï nanda ko basa zana zembe. Papa tika vinanga. On a des informations au yosu na musika. Mais ce que le lot nous a pour ça to sungana. C'est vrai, vous avez un problème. Mais au-delà de ça, je pense que Sanwibo Mamaraté, qui est à Tchamwa Simoro Nandaku, moi c'est un commune à Zemi, Sanwibo Mamaraté, on est à solo. Mais ils ont les Kamboyo, au Yoki na Musika. Mais au monde Nimboïté. C'est ça le Kuta. Ils ont le Kuta, ils ont la solo. On a proposé dans Sengayo aux Zomwa Kimia, au solo, on a Papa Freddy, on reçoit peut-être des détails belés de l'eau. Les caméras au solo, il fallait que devant les caméras ba filmer biso ma caméra et c'est que il faut ma caméra bazal. En tout cas, on a vraiment dans le bas, il fallait que la caméra ça. On a intérêt na yo na yi. On a intérêt, je pense qu'aux chrétiens nous sommes là. Ko sambe za ka cha makambo. Ouais, les amis. Aye bien pas la bisenga olukange pas na biso. Ce gars il na mo awa, ils a pour na intérêt biso peut to rabande ko no mama. Mais sauf que où ils ont vérité, c'est que attends les Camerounais les informé, mais toi informé en gros, aux un pasteur non, aux un pasteur na yo place au Sambe là. Oui, il y a un pasteur là. Pasteur Nazali. Oui. Ce que na li solo ya za na ngo na biso lelo a préféré qu'il que pasteur na Nazali. Pasteur na Nazali. La présence d'Azali Kamoa dans la poste à Ibisayo, mais pour Ibisayo, on voit vraiment bien, il faut pasteur dans Azali à présent. C'est vraiment important. Dans la Sengyo, on a un jour en Pandi, on a un Pandi, mais aussi la peut-être une curiosité. On a la bénédiction, la caméra, la fan, le spectacle, curiosité, nous avons mis mon outil dans le souka. Nous avons mis l'oni à Ibisayo, et puis aussi un pasteur Azali. On a un Yomoko. Ceux qui moyens aux allo bien un pasteur, ceux qui possibilité aux ala aya awa pour que tout cela. On biso to kata na biso caméra, to aux ala tia roya comme ça, to évoluer l'émission na biso. On a bien gagné la téléphone anga. OK. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que on a réussi ça qui était aux pasteur, donc c'était l'unique moyen tout le monde est rose. Donc vous patientez, bon d'ailleurs nous vous patientez la minute mais par contre la biso ka élément de temps biso to lukato atteindre pasteur et puis to continuer l'émission la biso. Merci. Tous les jours qui passent, des millions de personnes ont besoin de sang contrôlé. En prenant quelques minutes pour effectuer ce geste, vous avez sauvé des vies humaines. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité.
nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongola nga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai batie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi, naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te, bobele nzela na yo. En fait, le sens de cette campagne est tout simplement humanitaire. Humanitaire pourquoi? Parce que le sang, c'est un don qui vient de Dieu. Le sang n'est remplaçable qu'avec du sang. Voilà, nous sommes de retour dans le programme Nabucho. Pasteur, comme tout ce que nous avons, il y a une émission. Parce que nous sommes en train de faire que le travail où nous pouvons bosser dans l'église, il y a pour évangéliser. Et vous retrouvez dans ce cadre pour Nabucho, ils ont payé en plus. Donc ils ont vraiment l'habitude. Parce que je pense que le couple est haut. Très bien, très bien. Très bien. C'est votre... C'est ma fille. Okay. Des très bonnes relations. Des très bonnes relations. Et il peut... Oui, papa Freddy, oui, il est bien, très bien, mais ces derniers temps, papa Freddy a insulté, même Mazoya Mbesouba appelle Nangate. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au giste. Mais Mima, on est là avec elle à l'église. Hier, les soirs, tous allés à une église, dans la prière. Et qu'est-ce qui se passe jusque-là dans le problème de la Bormi Balé? Oui, Babalana qui officiellement dans l'État. Alors, à chaque fois, il y avait un peu de querelle au niveau de la famille, surtout papa. Parce que jusque-là, Mima, qu'est-ce qui se passe et puis papa Freddy nde mutepe wande ko solane mingi situation ndako et puis nando PC ba conseil belé. Mais jusque là au moment où nous parlons na stade tozolo baza ya kokabwana parce que papa Freddy trouva qui bon maman Mimazonga parce que la réalité moi les na kati ya bon, c'était pas bien tout sur l'angle où il fallait tout sur une église, tout sur l'angle en famille. Parce que je vous vois, mais dans les bio, il fait une église, tout sur l'angle. Il connaît bien mon bureau, il connaît l'église. Mais quand on a l'église, tout sur l'angle, qui est tout sur l'angle. Même hier, je suis surpris, maman m'appelle. Mais Sikoyo, je comprends. Et là, on lobby n'a plus Sikoyo. Mais c'est que frère Freddy, Azan à moi,
et là, au moins, je tourne ça. N'est pas se confier qui pas étant que pasteur, il y a problème, nous sommes dans n'est pas se confier par la bicho. Mais mon frère, avant qu'il y a ça, les locaux. Au lobby, on a papa Vincent, non? Papa Vincent, mais tu as un pasteur, collègue. Bien sûr, bien sûr. Il fallait y avoir une église, tout cela. Lui, il y a un téléphone. N'habite seulement nos occasions, tu as la programme de bicho ôté. C'est Madame Dalanda. Ok. C'est que bicho peut toujours la vie toujours à presque rôle même mon ami. C'est-à-dire que si quand on va au Panzana, bicho tu y a la paix pour gagner ni à faire réconcilier. Donc il s'est confié à nous par rapport à nous. Mais on n'ignore pas le travail que vous avez fait parce que le divorce, c'est déjà, en tout cas, ils ont la facilité. On n'ignore pas tout le travail que vous avez fait. Mais aujourd'hui, il a préféré se confier par la bicho parce qu'il y a les Cameroun à l'Engagement. Alors, il a insisté que il faut, comme vous êtes pasteur et moi, Sinaï, vous êtes la présence pour que avouer les Kambango, la présence d'ailleurs. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous êtes pasteur. Nous avons un pasteur qui est en face de nous ici. Donc, nous sommes bien encadrés en ce moment pour que les camions soient là, nous avons une minute et tout est banni, nous avons maîtrisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un avant, il n'y a pas de en face de solo là, et tu as un problème avant que tout le monde a Mima, parce que Mima c'est ma fille. Moi, c'est pas ni pasteur. Donc, tous ont un souci maté pour tout le bas. Il fallait ceux qui, tout ça déjà sur place, tout mais à part ça, les camions sont bon, à part ça, Azala qui partenait à Makasi Nakati une église, et c'est lui-même qui supportait les loyers de l'église, et puis instrument, ma conférence, ma convention dans celle-ci église, et qui supportait pas. Vous avez un bon témoignage, un bon témoignage, mais ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe entre lui et moi? Azuyamba téléphone, voilà, merci beaucoup, pasteur. Surtout que vous puissiez un micro, merci beaucoup. On a Bandeko Mi, Vincent, aux changera micro. Nous sommes en train de chercher le micro et va sortir Misato. Donc si vous pouvez aussi nous orienter. Sur le moment où vous pouvez m'orienter, monsieur Salabia. Il y a sorti les amis balais, mais tous en a 3 sorties pour que tous sur la rambala encore et au Salabia ma casse. Mais c'est Freddy. Je pense que le quorum est atteint. Nous avons atteint, réunir plutôt bateau aux amis à Baro Béja, Maman Zawa, Mima, Pasteur Azawa. Maintenant, Yoni Moutou, 26 biso awa pour nous informer, pour avoir voué biso, le Cameroun, biso ne sotozo yé peut-être Bazawa Zéloka. De Vincent. Merci. Ceux qui m'ont dit dans Loba, dans le passé dans mon thème. D'abord, Mima Zamosi na la balaye. Si Azana Zoeba. Mima aux a marié. Na bala officiel Mima. Na bala officiel pasteur na ayebi. Ceux qui les l'ont na commis, tina pona ya boy na vérité en face. Bon. Namoni moi pour ça les actifs. Il faut yoyeba. Na absence na oni ne leka ki. Ngai na ngaka yo, za mwasi na ngai. Po na bala yo. Mima na ba d'abord yo ndo oyelanga pasteur. Obinga vi batana nga na kina na église te. Aucune église, papa dit na pesio, papa boy na pesio convention. Si oye na pasteur obi non, papa Freddy la pasteur oyo aza bien, na ensemble pas na e boy. Oza mwasi na ngai na ndimi na ke na église na komi koya mo ba convention na ba obligation na opesa nga papa sala boy, suma boy, to futa loyer tout ça na opesa mbongo. Tina ndenge to koma ina ba promo mima. Famille comme Roloba, oui bien ou bien. Ils ont comme té n'a pas ça ba détail 1 2 3 té. Na pas ça ra moi synthèse monké. To fa no bata mbele ko bote zo yaté. Bon maram sou pesa ba li conjugal wana na tiango pembeni. Mais base ezai ko bota zo yaté.
RTO na pasteur na mana okende na osala selon oyo lingi parce que oza mwasi na nga mobali nyonso pe asala ko mwasi na lobi décision mwasi na ye ndenga mabete maman lobi papa osala tant tozani problème to bebani na ce que obima nga na lobai kaka to swani na biso okende pe kende na oda yo botaka te yo moko na kanda wana mi mokendaki kangi biloko na yo malembe mima na bala yo nga balo na mbongo na nga monde na otoka na walo bango ya pasi na motema monde na otoka mima nga na bala yo nga lingaka yo mima oza mosi na nga misa mbongo ozoka ona tia na ndako eza ba biloko yaka nango eza biloko yaka nango na mobali nayebi pasteur ti mima kei nayebi si pasteur na yo ayebisi nga bon totala na obondela mima nga moko na makanisi na ngai nayebaki non ndenge okei pasteur na yo akobondela yo ti à un moment donné nazongeli pasteur ayebisi nga ke non mima wana ozomona nzambe alakisi nga aza mwasi avi na yo te nakoloba mpo ngai nakosouffrir boye te nga na bala oza mwasi na ngai ozomo pasteur okanga te naza mondimino nasala trop na église na yo so lelo ngai azomona eza mpo na yo nakoloba me naza mutu na yo makila na mai mbia moko oza mwasi na ngai aza calme na oloba ndeko ozolanda ngai mwasi na ngai na bala yeyo pasteur abi na ngai pasteur ni na etso ke yaza dadi pai yeyo kaka mwasi na ngai oyo naelanga pasteur bolingo na ngai na ba ke mi ya mort nyonso ya ngai on se marie pour le meilleur et le pire tozobota moto etsa ko kaza mwasi avi na te ye pasteur papa tangu yazo malembe pasteur malembe nga na olo wa tour na yo ya nanga na tike na danger soki mondima ye liyo problème quel danger nga mbali na ye danger ni nga tike pasteur mwana yo mutu bote nanga na tike na danger asa mona na ngai mima landanga na mbali na yo ozoka mima ngam na oloba ngane na osouffrir peut-être yo za aveugle ozomona ona miss mozomona te yo kanga azoyebisa yo ndeko nga Vincent nayebisi pasteur ayebisi nga kuta lobi non mima ndenge aza wana aza mwasi avi na yo te nzambe alakisi nga mwasi aopesa mwasi na église kende bondelanga mpe na obondela ntango pasteur alobi no bongo osani ndeko mitia na place na nga mi ya mort na osala nini mimafanda kinya oyo nakokanga okanga na place moko te dadi oza mosala nzambe okanga na place moko te ocomprendre nga asani sikoyo rapport nini eza na mwasi oyo tie na ndako ntango na ye nake kobondela pasteur mpe atikeli kobondela nazongi pa pasteur après 2 semaines pasteur ayebisi nga nzambe alakisi ye sermo kaka na kati ya église c'est pasteur c'est pas pour vous ridiculiser c'est important soki oza mosala ya nzambe ezala kalme nga na oloba mima landa ngam na oloba landa ngai c'est pourquoi nga nalingaki c'est pas pour vous ridiculiser je suis un homme de Dieu c'est pas et je suis reconnu pasteur permettez-moi oui je sais permettez-moi je sais je suis un homme de Dieu oui et je suis très bien reconnu je sais pasteur le Congo me connaît très bien et ce qu'il est en train de dire là, je m'en dis comme ça. Si tu as l'habitude, tu as maîtrise. Si tu as loba, tu as le temps de donner votre version de fait. Makambo se konyo awa, awa na vérité en face. Na holoba nyonso awa. Na holoba nyonso awa, po ngai fe na zongo la mos na ngai. Ngai ko demere bote. Na holoba la face. Ko bi pas le amo. Ko bi na na mbona na mena la communauté poani. Mima fanda ngana koloba mpona na posa mwasi na ngai nana mbona wana koza atimia te kwani na perdre mwasi na ngai likolo ya église eloko wana ina tuna pasteur est-ce vrai que yo opesa papa Vincent kimia nzambe ezali kola mima papa Vincent pasteur mutapesa nga mwasi nga na oloba my love
Sit down. Sit down. Mima zo kimia fana kiti na mbali na yo. Fanda kimia fana kiti ngana ono banima fana na seka. Ndeko Vincent. Papa Vincent. Pasteur atinda abandi ko tinda nga sero na ndaku azosukula basani azola tabajipa mikuse azola tabadoli bilamba buto. Ni amo ala tarate na mutu pasteur. Ti ayo ko esanga to ko manaye akomi na zemi. Era comme na zemi na ebisi pasteur. Na ebisi pasteur na ebisi abota na to la makambo wana. Quand la fille a continué ndako pasteur na mon frère na oki pasi na ebisi ngande ko na souffrir. Na moni o ba wona raté. Tande na komi. My love ngazarabo. Ensuite, ngazarabo. La fille à l'ambaraté, je vous dis à l'ambaraté. Pasteur n'a pas mené l'enquête. Fille à fille à Facebook. Tout est dans Facebook, WhatsApp. Nathalie va petit n'a pas monique à cause bien en quartier. Va petit n'a pas l'enquête. Bah il y a un message. Azalé que moi ça pasteur. Quand pasteur a afandi. Un jour encadré moi sinanga. Un jour encadré moi. Non foutre les loyers. Après sinanga que moi sinanga. Quand pasteur n'est à boninga. Tala pasteur abeli si foyer na ngai tala pasteur alikeli ngai lelo so nga mosara to kabeli ezali ko pasteur wa fandi uko futa wa pokase Papa. C'est mec qui n'a yondé. Oh, remplacez là. Les camots sinae. Propre. Vincent. Naloba ki makambo yo to solo nango awate. Nakanisi nepsa ki obieta on aya wana bi ya yebi ndaku na bien ayebi dile. Lobi to zagini na prière. Moi si wana tango zo kende na ndaku na ye. Na nepsa ke ko isa manaye. Tango moi sa osele ba misala. Tango zo ka ba sokole bilamba. Azia fia modèle wona rotinde la ngai. Oye papi bien. Kinduba ngate moi suis marié. On va encadrer moi si ngai. On va tinde la ngai. Serpent nda po sera pourquoi? On comment me cambiera moi c'est là. Pourquoi ça l'inga trahir? On peut nous y faire c'est toi qui m'as dit c'est toi. On sera mis maman sa fille ngate. Léo lingonga. Comme la mort azanga. La lobby. Dans souffrir. On doit ridiculiser là. Dans ridiculiser. Vilanga baby. On peut pas maman si ngai. Papa, on est fort. On dit non, 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 to banda. Arrête d'utiliser. À zéro. Non, arrête d'utiliser. Non, arrête d'utiliser. Nani, vous allez comme nous. On dit on se met à faire la biso. Na lobby na yo boy. Azali ka moi sine fodi azo ba mazali ka moi sine. Aza c'est mec qui n'a pas dit. C'est mec non to préparer. Tu as tourné un gars et Esther. On fout le va loyer. La semaine de cinéma. Les ka moi sine ngabela tinda ke te taïse. Mais ce que tu as ayaka wana yo, ya l'église na yo. Ngapi na zo l'église dadi. Na zo pe pa na yo. Azan cadré ou femme mariée. Dans un séminaire, on a pas qu'on s'appelle un séminaire. Non, c'est un séminaire. Dadi vraiment est là. C'est l'église chaque jour. Na ko pesa ba tine na pa na yo. Mbongo na ngati ozo ozo sebe. Mbongo na ngende sa l'église wana. Simba ya sérieux. Mbongo na ngende sa l'église. Mbongo na ngende sa l'église. Ngati ba ko aya chuté. Mon pasteur de putain. Tama aya té. Escroc. Lui ba pasteur. Moi ba escroc. On va lui suivre le gars. On va lui faire le gars. Pasteur Mouyidi. Escroc pasteur. Escroc pasteur. Et moi ni yo ne qui la cambo. Merci Cordon pour la parole. Les hommes mingi komona que ozo se confier pas ba pasteur ou se confier et pas ba sala nzambe mais na simanango ozaka dessus sala nzambe lelo et comme ko sala biso passe mingi tozo e balisute et sikani to kokende ko mibwa kama mais bible zo bisa biso ke to luka nzambe wana azali ko révéler biso les choses cachées makambo biso to ebite nzamba ko révéler biso ango Jérémie 33:3 les zo bisa biso bongo. Donc, oui, comme il papa Freddy, et donc on a reculé au Bissayo, et ça y est que aux na foyer longtemps où yo moni maman zobo tate, balamon ko condamné, ba fingi, ba lobby, yo sko ko mona soni,
otiki mwasi na yo pour que kotala libanda mais lelo tala ndenge o se retrouver donc ezali en quelque sorte ezali pe nzambe frappe à nzambe parce que bino bo se confier qui plus na mutu ole bo se confier na nzambe pour nzambe nde biso batu photo se confier kana e pasteur azaka mutu ka lokola yo aza pasteur mazani ra mutu donc akoki poko pesa yo likamoko ayebisi yo nzoka eza na bongo te mais atali kaka yazo luka kote intérêt na ezali pour yo pesaka badim pour pesaka offrande alingi ta perdre yo et voilà lelo problème o ekomeli yo na foyer na yo mais maman mima elikam no yebisa yo libala oyo ya yo na pa Freddy ndeza vraiment libala ya solo yo kotala nanu te parce que papa Freddy akende kuna lingi ya boti omoni ke mutatse bino na kati ya trouble nyonso eza pasteur parce que bino bo se confier ki na ye il fallait bo se confier nde na nzambe mais bino bo se confier na mutu yango mutu tango se confier ne ozalaka dessus parce qu'il y a nzambe te de loko na koyebisa yo mama mima doit vraiment tant o mekamuke ko limbisa papa Freddy bo comprendre que za mutu akote kati na bino nde a séparer bino mais lelo loko comprendre au moni o yebisiko vérité tango yebi vérité zoni sa mutema sima limbisa papa ozonga na kati ya ndako na libala ovanda po bo vanda na foyer na bino lelo na kokai koloba yango wana merci. Ouais, merci continuons pour la parole. Surtout lundi makambo ndenge s'est passé. To moni vraiment source provenance nango. Place banda qui n'a passé au suka. Et kotala makambo za couple papa Freddy na maman manque ya cohésion, manque ya patience. Il y a les camobe quelconque des succès bon makambo na nyos. Or na étape au moment za ki nango na situation au meilleur za ki nango ko concevoir té ce qui qui boza toujours ini. Bosser la parole au tout ça la gala ba présenter son mariage que tous allés pour les meilleurs et pour les purs. Ba pire en mariage ça la plan haut. Ba mutuwa ko peu insupportable, mutuwa ko azo pesa mwana te, ba pire en nde ngwana. Alors là ba ki tous pour les meilleurs et pour les pires, faut tout supporter kayango. Pasteur vraiment na faute mingi te parce que tel intérêt nae. Ba pasteur lelo mingi mi to condamner bango te mais ba joueur mingi na intérêt. Amoni azu actionnaire moko boye, azu partenaire moko boye, azo pesa, azo aider tonga nae na facilité aotala nini. Vome aluka kaka membre moko ya église achai wana po kaka ye intérêt na ye ezala toujours ko dérouler na kati ya église. Ça veut dire ne pasteur abimi eza honte. So ne muté bimi si a comprendre que asema ki elo walubaka diviser pour mieux régner. So ne muté bimi si. Alors na ndenge biso ba parents de tikali boye papa Freddy na maman vous comprenez déjà que beaucoup de gens obligés ya kozongana pour le rosala soni na batutu o bazala ki cause ya séparation na bino. Le lonza ma pesi papa Freddy mwana na moyen mususu. Mama misi porter mwana wana lokwa mwana yo. Mwana yebi ke soko ndimi mwana wana o papa Freddy aboti libanda et kozala occasion open nzambe a refungula ba chance na yo au concevoir bana tout bazala ini. Donc on a aussi un bino unité. Bozonga ndenge bozala ki pour leur sa gloire na nzambe. Merci. Merci Cordon pour la parole. En tout cas, on a qui passe na pasteur nan. Maki azam sai na nzambe maebe ko sangisa te to azaki na bonzambe pete kati na e po eloko oyo ya sali o eza yango te ya ko kusala. Tango yo moni mundimi na yo na mobali na ye baza na problème moko songolo ya te bazoka mwana yo papa sola sala kanini asangisaka abengi bana bango so mibale apesi conseil atani lo besoin la lisabonka na ba conseil ke osangisa bango mais nous dirait papa zaki na intérêt moko kati wana te bakabwana kaka na tinda ya ngai kotali o ezalo azaka libo mwasi ya leki ya mwasi ni azali bota naye na tinda po te na sima mama mi alinga kaka lia po baneka kulia
siko yo ndimi bango bapanzana pozwa ya yo leki oti eleki ya mwasi na yo otinda kuna balinga eloko wana eza bien te papa na ngai soki osala bo bapaster botika eloko bo bapaster eza bapaster ya lukutu basalaka bongo bapaster oyo basambuyaka nde basalaki eloko wana po so oza paster mpenza solo okosa eloko esalami ya libota oyo te oza posangisa mosali nzambe asangisaka apanzaka te me yo ye mpona kopanza mpo pesa ya yo moko valer kote na bongo mama mimi mwana ye paza mwana yo ti mpo ane olukaki intere na ye mpe te ye obongisa mwana papa bazala kimia mo oluki opanza ya ye mpo tinda ya yo akei na libala wana me ntango yo otindaki oyo ya yo wana oteyaki mpe te oteyisaki bonzambe te pour afana pe la libala ngazala kimia mais loko yaki eloko oyo moko préparer yaki ya nzambe ta préparer te mais yo ndo muto préparer eloko ani sala mabongo yango esuki nde boyi alors papa na ngai pe papa Freddy tango yo kande za mopaya pour kande za la kampo pour boda kozui kanda bongo be na mwasi na bino mbele so bokenda hôpital balobaki mama mi to yo to ye muto azobota te problème eza epa nani po bino bokondanaka kaka basi soki mwasi kaka azobota ntango mosu eza mayede eza epa na yo moko mpe me te bino bolatisa yango kaka basi kaka nde motu bango nde babotaka te me ntango yo ozwi kando mwasi akei batalaka nsima bosala eloko tuni nzambe abosala eloko bateke onakende no epa paster onaswana ona paster yo moko nanu mpe otano loko na ose eza malamu to eza yo moko luka soki to luka kata mwasi na ona na libanda ya église te ta musupi makambo mais ye azo tindiko ka yango mone kweli azo kima akopoko bateke amoni ke kweli akoma ke toza na séminaire pasteur no mako selo ko sala wana asali pe yoko na moni ke kandele ki mama zo silika o séminaire na pokwa toke ne mama ko songa sur l'église akozonga na église te pour ne loko ya sali za loko apandi poto bandimi na église nezo ba yoki wasali na mwana moko eza loko wasala bana nyonso mwana mukesu ka yepa na selo musala yo tala o pona o alata ki mabasa ki boete yo mukondo sa ki pe putaki pe na bonzambe pe na kati na ote poso ki na bonzambe ata ko sa yo ko baneke bilate lozo lata aya mabe wana na ndaku na ngai te lata boyinga na lingi boy mais loko yepoza ki na ngoka o mikwisa maki kaka na nyonso pasteur asala ki bo miso bozalika esika moko yango bo se retrouver mabe o ebimi na kati yango ba pasteur tango biso to yepa na bino bo lakisa biso bonzambe soki loko o eza na bonzambe te yo za pasteur so za na bonzambe te ya biso bonzambe wana solo mais soko za na bonzambe mabe nzamba ko beta bino ba fimbo nde bozampo bozo bebisa bandako ya bato ebele bo bebisi bandako ebele nzambe penda ko akobeta bino ko frapper bino makasi na nde bino bo samba nzambe na ndenga lokuta bo samba nzambe na ndenga solo merci. Merci Cordon pour la parole. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 11. Bible lobby, moi si ce qu'on dit que c'est séparé, na mobali na yo. Première chose à faire, c'est ondima, que demeurer yomoko sans que zambali moussous. Na été so maman ça ça long toi ça là quand tu y a on dans ça là na éviter ou soit il faut azo nga pas mobali na senge bonimbis. Na 11 ba préciser ba lobby mobali soki mwasi na yo zongi bongo oza censé ya koyamba et non ya ko benga na ye. Déjà de là bozo comprendre que bino moko bino mibale bo yokana ki malamu te. Donc na para maman boyi ozonga et na para papa boyi komi kitisa pour na basangana. Et loko liboso diable sala na kati ba couple eza ko ta incompréhension. Tant incompréhension je vais sika na kati ba couple nde wapi diable ya kabanjo bina kabanjo manipuler bato on comprendre que na lisolo botu ko so oto landa siko papa zolo baketo bandaki koyoka na te ti eko koma ya grave eko koma ke mama kende ngapi na kende so que compréhension na bino ezaki pona mabana isa bino bosala kirere mais na yemo na c'est comme si fondement na ngo ezali no mababa na te ezali ka liko na dizana na bolingo or Bible lobi mobala kotika babota ko s'attacher na mwasi na ye et ba balé ils deviendront une seule chair. Donc c'est là quand on dit ils deviendront to conjuguer verbe mo ya lobi. Dans la kata il wana bona bo penser na bo passer na ba moment mo ya koyebana.
Donc cela veut dire beaucoup soana, beaucoup sala tu sais basala jusqu'à ce que beaucoup manzoto moko. Mais bino na kata soana bobité et si mbaté photo bima. Raison pour laquelle beaucoup pesi pasteur priorité. Yo sala ou ya CP na soana bino na oka mona tant beaucoup na problème grave, les pasteurs a eu accès au visa maloba na ye. Na okita na ye kama na place bande ko balobité ya pasteur atala ki intérêt na ye, ndandi maka kanga yo. Ngala moni intérêt pasteur té. Na moni plus qui mutema mabe ya kibomoto. Non pas emosa nzambe. To différence entre pasteur na mutu. Le kola mutu ki mutema mabe ya mutu nde sali aluka apesa. Weza ko pesa. Quand on dit yo fandi atindeli yo leki ya mwasi na ye. Cela veut dire si ba sololi. Ba planifier a essayer que mwasi ne kende et mutu nde ko na kozwa yo. La Bible nous dit résistez au diable, Papa Freddy, mais fuyez l'impudicité. Moni soki omoni moso lobité ngai moso na signé eza lukuto ko signé té mieux vaut le baki maman na za posa na za ngamoko ou soit na luka mona mo ya musala yo sala nga musala ki nazwa moi na bato mwasi nga na za ngamoko pona na ne nazo moni la asa na musala ozolo babeka na lati bajipa mukuse c'est ko ndima kiango etango ndimi yango nde yo moko mikomi na keza bien au continue ko tina kata lisumu na yo oh ozobo sana ko zaki na engagement na mama bato bokabwana te. Na moi sino bokabona te ta makelele nde sali ke moi sa ke yo tikali bokabona te parce que na l'état ba yebibino nzamba yebibino makele na bino sali ke moko ke musika moko muswa tikala papa tika komi mona c'est comme si maman zaki mabe koleka moi oyo lukozwa au monde lo yo moko zo lobake okomi komi mona loko neti moi sinanga zaki bien kutu que moi so na zui pourquoi parce que zaki na intention que moi ça na comportement abe. Moi, signons so, azara na ba comportement na ya mabe. Moi, signons so, je dis bien moi, signons so. Parti à mabe na ezali. Donc, oza na ye wana oyo bali. Eza oyo sengi yo, ote ya à chaque fois. Ote ya jusqu'à ce que nzambe aluka pambola bino nde bozulu ka li pambola na bino. Na ina ya côté maman. Maman, ezo sa na nga pasi pa na bino lelo eza bozwa esika ya mobali bo pesa ngo pa basala nzambe. Oko remarquer bo excusez un exemple typique. Vous remarquez même na compte il y a moins si à WhatsApp il y a une photo pasteur na zo tsango na un mois ko tsango ta 10 fois mais mbali na otika lo tchate abidali na biso ozo mona place ozo longo la valeur mbali na ozo valeur mbala ba tu pasteur na moi si na ye quand ozo mona ke nyonso pasteur comme lo malamu ndo ko moyina mbali na yo okomo trouver na ko nga pasteur ki mbali na non maman libale za ba tu mi balé za troisième personnalité. Mieux vaut que mbali nanga que pasteur nanga. Pasteur nanga zana pas orienté, azana te pas il faut ça la bouille. Isabi papa pa koya qui ton pasteur bien que ngana moni. Yo moni ni la vraie prophétie c'est la parole. Je fais partie du ministère prophétique. Mais naza basé nango te parce que Bible lo ba nyonso. Bible c'est interpréter tout. Donc la vraie prophétie c'est la parole. Zonga tanga Bible et bon de l'ensemble nzambe moko orienté yo. Ki oke luka mutunda orienté yo tala lo passe bosuki. Lelo eboti libanda na côté yo papa fanisa maman bosola na e bozong sa bolingo na bino et bo continuer vie na bino et nzamba opambola bino. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cordon Chilus pour la parole. Merci na bande konabiso bazolanda biso bisika bazali bipai na bipai. Merci na situation oyo otiko komela biso otolanje longona bino na posa natalisa babalani o bazolanda biso na ba o bavandi na biso awo bato bakutanaka bango mibale. Ce qui veut dire avant bamemela baparent baya ko associer église to l'état bango mibale nde bakutanaka. Attention, erreur wana esalama mpe na kati na jardin d'Eden. Nzamba asali Eve, asali Adam, akutanisi bango balingani bakome esika moko. Mais tomonaki la troisième personne oyo azali nyoka rôle ayaki kojouer na kati na couple. Keba na mutu wa misato. Keba na mutu wa misato. Oui, mutu wa misato akomemelo bénédiction, mutu wa misato pa akomemelo malédiction.
Les leçons qui m'a besoin de moki, c'est parce que mon ami s'est intervenir dans Katia Libala. Ceux qui n'ont qu'à intervenir, mais les sont les. C'est de même un couple, oui, dans Katia couple, ben compréhension ça peut arriver. Kozanga peut kobota, ça peut arriver. Kozanga mbongo, ça peut arriver. Mais attention, la troisième personne. Je le dis bien, attention, la troisième personne. Est-ce que tant ayak anatoli nini? Mama yo muto landa biso to papa ezala mutu moko te akoko yokelo makasi koleka mwasi to mobali ozana ye. Et soki bobimi libanda okomi koyoka nga pasteur mingi koleka mobali na yo, il y a un scandale quelque part. Attention. C'est même faux oyoka mingi partenaire. Oyo ndimi bo associé bo koma mutu moko yoka mingi koleka pasteur. Koleka mama botiyo, koleka papa, koleka moninga. Et puis nazo bisa bato alanda biso na bo bavandi keba ya komema makambo ya ndaku na yo et pas bato mosusu. Yaka na requête ba bonde la pona libara na yo. Koyela nga makambo evanda kana chambre noté. Naza mutu. Quand tu t'exposes ba faiblesse ya ndaku na yo et comme force ya adversaire. Soki otali na lisolo oyo, le pasteur aya étudier la femme, aya étudier l'homme. A monaki ba faiblesse na bango, a monter ou ya koki ko monter. Bien aimé, na mukanda na Matthieu chapitre 7. Banana verset 12, aux autres kendetino na verset 15. Bible zolo ba ke tokoye banzete nyoso na mbuma na yango. So kega na Matthieu wana chapitre 24. Banda zo verset 5, au sotezi 11, au 24, Bible zolo baboy. Bazo ya pour tina ko se dire yo. Ba créer ba prophétie na bango. Ba créer maloba kitoko po ba memela yo pour tina ba benda yo. So que na Jérémie 14, 14. Jérémie alobi ke nzamba zo bimela bi ba sakolo zo yo kawan na tindi bangote. Na lobeli bangote. Na pesipe bango ordre te. Mais à ma connaissance, la prophétie nous amène 3 points très essentiels. Prophétie fait me mêler exhortation, consolation, édification. Ceux qui bazo sakuli na yo bilo komisa tozo se retrouver tezo peso ko banga ranking ko ina ba mususu et la prophétie. Parce que la parole de Dieu c'est la prophétie par excellence. Musala na ngoza ko renir. Ko sangisa, ko setula pe ko petula pe bato ba koma ko tambola nzela moko. Mais lelo, les serviteurs de Dieu que nous sommes. Nous avons un partenaire d'église. Le rôle de l'église, ce n'est pas de chercher les partenaires. C'est yakoluka bato ba yebanzambe otalisa bango royaume de cieux. Oui, on cause à la partenaire. Est-ce que bizali na yo e bongi ya kosalela nzambe? Mbongo oui, ba bien oui. Yo mutu d'abord mutu même ba bien. Est-ce que bongi na musala ya tata? Eli afandi ba korbo bazo ya kolie saye. Vous les serviteurs de Dieu, vous avez les corbeaux pour soutenir le ministère. Est-ce qu'il faut consommer corbeau? À cause d'un partenaire à corbeau, il vient pour apporter son apport dans une église. Mais il faut consommer, il faut comme ses camarades, il faut comme ses moines. Quand on parle de corbeau, c'est un animal impire. On met à bande quoi coller ça, Eli, on a qui moussakol. Bien-aimé dans le Seigneur, Keba, obebi sa libana na yo, obebi sa famille na yo, obebi sa bana na yo. Attention na biyoka yoka. Mokile zamabe. Yeba place aux autres lukolo. Yeba pas mutuni no se confier na ye. Yeba sikani no zokota. Est-ce que comme milo bonheur, deux hommes milo séparation na kati maboto. Ezo milo division, ezo milo rancune, deux hommes milo nini siko zokota. La Bible dit ceci. Ce n'est pas tous qui m'appelleront Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux.
ce n'est que celui qui fait la volonté de mon Père. Pasteur na yowan, Moussakole na yowan. Nous sommes ça la volonté ensemble. Et ceux qui ont la volonté ensemble, les gens de Kolabisa Kolel. Et si les pasteurs étaient là pour orienter ces couples, que va se réconcilier, est-ce que Makambo est comme? C'est à niveau ya mutu. Aux autres piégés mutu, aux autres mecs qui n'ont pas tiré le bosso, pourquoi il s'aille? Et le lolo que ma sœur au mobile a finoté, mobile lolo qui va reza, yo mutu sala mi baina basi po ba ya via mutu na ya via mutu te. Ça c'est quelle prophétie? Nzambe yemoko akeli mutu. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Asali moi, est-ce qu'à la moussa qui m'oublie que la mokota la moi c'est sali lui? La responsabilité d'aimer, c'est une responsabilité individuelle. Ça n'a rien à voir que balobi boy yo peut ser au 20%. Papa tel langa likambo oy. Est-ce que mobile oya vi nanga? Pasenda sala mibali. Tonda sala rabasi. C'est quoi? On peut ça accès libre que baba na ko pesa selon yo lingi. Bana nzambe lelo soki osakolo ya lingi ta mono faux prophète. Soki o lobi o ya zos de la wan, oza prophète bien. Bien sûr okuta na yango, o lela lelo couple les olela. Dadi lungo ya dadi akoma okole na bilamba no ki dadi yango wan. Toko yebana. Na ba fruit toko bimisa toko yebana le véritable pasteur. Les véritables prophètes tokoyebana. La Bible dit et loko moko te kotikala ya kobata manase na moyi nyonso kobima na poisse. Mon frère, ma sœur, ce que je peux vous conseiller, il faut s'attacher à Dieu. Nzamba sala la capacité à saler la kadabo yo moko za mutu. Soki oluki nzambe na muzino nzambe na wakoyoka yo. Nzambe na pesa kabana. Nzambe nda batela kalibala. Nzambe nda sangisaka batu. Boutu na ba famille keseni bikole keseni. Ce n'est pas pour rien nzamba sala bino boko mabele komoko. Ce n'est pas pour rien nzamba longolo na famille oh alongo na famille pour sangisa bango bakoma famille moko. Bitumbezali. Baba joue rôle ya nyoko to na kati ya film ya mise en scène ensemble. Muntu na mutazo ya na rôle na yazo jouer. Keba na mutu nyonso za pembeni na yo. Qu'est-ce qu'il apporte? Comment subasime pa ina yo? Ma sœur, tale sikolokaki. Okotisi ennemi na kati na libala na yo. Zonga mobala wa biko za yanga. Zonga na ndako libala na yo. Oyo wana ba piège azonga pena ndako na ye pa pasteur. Lokole soki ezama kila mobali na yo ya solo boboko na mwana wana naki. Mais zala la kondima nzambe na biso tozolo kana butuna mo akopesa bana. Oza capable akolimbisa bakolimbisa ye. Ben compréhension na bino bozalo desi ya ben compréhension wana. Nzamba otika bino te auzala na bino. Merci beaucoup Cordon. Merci na balandi na biso la vérité en face. Tosuki o mukenza mba pesa ki biso yango wana. Oache biso na motema poto lobela bino bolanda biso na bandako eza bandeko na biso bavandi awa simba nzambe ko simba pasteur te kokoma fanatique pasteur te kokoma kiadi alelo ya pasteur te ya kobinela ka ya koyembela ka ye azamu to lokola yo meto sai. Merci kola pambola. Nous sommes de retour dans le plateau Nabiso Vérité en face. Je pense que le moment qui après problème de côté nango, tu passes directement dans le conseil. Pourquoi? Parce que ta plateau est tellement licolo makasi. Il nous a fallu calmer le plateau Nabiso et pour nous calmer bien, on a préféré Bayogana nous conseil. Conseil et Sami Papa Freddy, nous a promis que Biso n'a pas Nabiso Vérité en face. Tozara derrière vérité et puis tu faciliter tu aider de façon que maman la biso mima ayeba manipule parce que on a des manipulation en fait ils appellent manipulation on a compris que
peut-être papa linga au perdre partenaire pasteur alinga au perdre partenaire té yango peut-être ayaki na ba proposition mo repose à la rara zinga na ye mais au-delà de tout oyo tu kolobama awa oyo tu koleka awa nini oyo lingo yebisa mama Mima avant que to sola pe na mama Mima moke nanga na boye Mima oyebinga bien to bandi dans le loté oza mwasi na nga mwasi onga na balaki napesa mbongo epa na bino nalingaka yo mpe na kolingaka ko kaka omoni église yo ndo omema nga na église quelque part yo mpe mwasi na nga nde ofungula yo mwa porte moko boye nga aza mobali nasengi na yo to récupérer kaka mwana wana tobokola moni nga nayebaki paster wana te yo ndo oyaki na paster epa na nga alandaki yo oza mwasi na ngai tobongisa naza na besoin na yo mpo nalingaka yo naza likama oloba te ndeko Vincent posa na nga ezali mwasi na nga ezowana ndako mais oui epa ya paster ye etike ye moto eyaki na paster wana ndako nga asalaki kaka posa na ye kwa ye alobi nga nasali nde mobali nyonso asalaka nasengi na ye na mobali na ye nzambe akopesa biso bana tozwa kaka mwana wana sofi wana boti tozwa mwana wana totia na ndako tobokola ye nakotika makila na ngai libanda te aza mwasi na ngai nasengi yo bolimbisi eza libaku nabetaki oza mwasi na ngai limbisa ngai ndenge nabimaki libanda soki fi wana boti tozwa mwana to continuer vie na biso bon on récupérer pe mwana facilement ta ozana no bébé fois kola na maboka mama na ye aza na poussa omela ibele ba détails za mobile mama Mima nazo comprendre pas na yo naza na poussa oloba no ibele nde naza boye mais je préfère na salango peut-être en dehors caméra pour et ozonga ta ibele. Je vous comprends, mais là, quand on a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le voleur a raté dans Zélande, il a dit que le diable a utilisé la technique. On a dit que le Arabes autour de mon aoyo ti comme que papa qui ne ti n'engage kenyo sur Arabes mais moi je pense que persévérance na yo na fidélité na aux armes pas parce que tous aux coups dans aux arabes posent la solution mais est-ce que vous avez absolument comme moko après que ba conseil non oyo qui jusque là na oyo na bossé nga ya papa Freddy azana mpona s'il vous plaît et là simbela na mais ça monte ma passe vu que pasteur onga mona se confie que pas inaï a manipuler vie nanga ko bombela pasteur angé loko morote nyo se ko le kalanda kuna ndo kendo solo la nai OK ya zala ki wana pour à combattre les sous ngai moko les sous pas si makasi po pa Freddy abando kene ko sambela te ngai nde mutu na bande ko tindike penza na makasi po abando pesa badon na une église vu que ndimela ki pasteur na ngana lingamba kwa manda osala wakela keko mikotsa na libulu o ya sali ngai soka sambela nzambe ya solo nzambe na biso ofuta ye ngala zala nga mutu amoki pasi makasi kaka ya lingaki ngana bima azwa semeki ne akotise na ndako yoka pe lisusu likam nazokende église chaque jour nazoke ba séminaire chaque jour mais tant mukolo moko te atika ko ebisanga ke Mima na soyena pa Freddy tarabo po mona ke eza plan moko abongisaki la ke ko condamner so pa Freddy po nani soki ndenga zokumisa wana soi-disant ke nga naza mwasi ya vie na ye tant pasteur abenga ke po ebise ke nga naza mwasi ya vie na ye te ayebisaki nga vous avez na matata peut-être yon ya profiter qui papa ezaki mieux placé ayebisanga tala Mima tala pasteur na yo oyo memelanga tala makamba lobi po na yo bonabo na tango msu nga na sala nga na stratégie mususu nga mwana msu nga na yeba mais ya bombi yango pe alinga ke loko pasteur a proposé ki alinga ki yango
azaki manipulé. Azaki manipulé te. Alingaki yango papa, alingaki yango. Posoka alingaki yango te ngandi mango te. Parce que vous avez na matata, ti diable a profité à quand on place conflit na matata ngala zonge pa so ta mukolo moko tatikala ko lukangai. Est-ce que tout na yewana za est-ce que ça lukanga? Papa Vincent, tant que pasteur qui n'est pas pasteur, on a eu besoin comme mais na osani na tikeli pasteur. Pasteur atika ko solola na tali kambu moko te ya biso. Mais ya lobi na mazima kambu nyo so solola ya solanga ya trouver solution. So yo connaît na place on est. Maman mimanga na boyo obimisa suko susu décision to maloba na yo. Gardant on ano biso vérité en face to suki na awa na bino bateko bokota la biso. To travailler dans l'année na biso awa na sima et puis bozo suite ya couple na biso. Merci. Mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation na formation na université à Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation ba cosmétique thérapeutique naturelle. Nazali ko œuvre na laboratoire CRMTA oyo ezali laboratoire médecine spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya ba nzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso oyo bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique oyo ezosa la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude ebele et puis bakisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka bakisi oyo tozo produire na CRMTA et koki kokoma na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA tozo na deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Na branche cosmétique tozo na dulci au collagène, kosa ya ngona sérum na ngona savon pour le traitement ya ba tampon, ba nduta, ba ride, ba poche et puis ba cerne. Tous en a d'ici réparateur, qu'on ça il sérum na ngopé, na savon, ou quoi associé gel douche pour le traitement ya ba bouton et puis qu'on réparer le posonayo. Tous en a d'ici cheveux, qu'on ça les lango huile nango, na shampoing nango pour le traitement ya ba cheveux abîmés, ba cheveux haut et baby, ba cheveux colorés, ils allaient ko boti sa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tozapi na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ezali ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tozali na méamycine, sirop comprimé o ezali kis na biso ya ba mib, ba levure, eza anti-poison, ezali ko traiter ba problème nyonso ya libumu. Tozali na kis na biso diazostimule o ezali ko traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle. Totangi éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Vous allez na kis na biso zingenalis, suppo, na comprimé. Vous allez traiter différentes formes, il y a hémorroïdes, interne na externe. Vous allez régulariser le cycle, il y a maman. Vous allez na kis na biso sensifos, vous allez kis il y a malaria, présenté sous forme de sirop na comprimé. Vous allez na kis na biso méamycine crème où vous allez traiter différentes formes ya maladie où il y a ploposo ba mycose où c'est la na makolo ya bana mibali maladie ya mpesema palata et pas ya bana na maladie msu ya loposo. Vous allez na diazolex où ils allez traiter différentes douleurs rhumatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Ils allez pommade tomuli kombo ya papa na biso tondele diazolo. Tozali na méamycine crème ndenge na tamaki, tozali na allium où ezali kis na biso ya tension, ezali ko traiter hypertension. Tozali na borex où ezali ko bombisa système ya papa, ezali ko komisa yango mulai pe monene. Tozali na menga kis na biso ya makila où ezali ko zongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit sorte type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon où ezali tisane na biso ezali ko traiter ba myome, ba fibrome, ba kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine où ezali kyste na biso ya diabète et puis tozali na anti-poison na biso où ezali ko neutraliser poison na kati ya makila.